Papa Robo, ndenge nini okotisaki kaka deux vidéos namonaki. Ah oui. Nakotisaki deux vidéos. Nanga nakotisa 5 na mokolo. Mais soki nakotisi 2 à partir ya émission oyo elekaki la baronne alobaki etindinga natala nanu nazela nanu namona nanu nayoka nanu. Nous sommes au courant de tout ce que vous avez dit sur nous. Mais on ne dit rien, pas parce qu'on est faible, parce qu'on s'en fout. Tu as compris? Papa Robo, lobambala moko, nini yango? Ekomi natala nanu, nayoka nanu, namona nanu. Mato ekofi yo, miso zomona te. Oh, Papa Robo, lobambala moko. Okotie kaka 2 vidéos. Mokili yango ezali penza elengi. Bakisa sukali likolo ekoma miel. Nous sommes au courant de tout ce que vous avez dit sur nous. Mais on ne dit rien, pas parce qu'on est faible, parce qu'on s'en fout. Tu as compris? Mpote ba papa, ba mama, ba deko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nous sommes au courant de tout ce que vous avez dit sur nous. Mais on ne dit rien, pas parce qu'on est faible, parce qu'on s'en fout. Tu as compris? Alors, bandeko, takanisa soki ngai nasalaki kaka 2 vidéos parce que ba plan oyo naningaki nasala kosalela bémission ezalaki bamodele oyo kaka nasalaka bolandaka balive na ngai. Alors lokola message oyo Karine Mokonzi alobaki, message oyo Karine Mokonzi alobaki na émission ya président Tony Guerin na chez Mokonzi ezalaki message moko sérieux. Likolo ya message yango eza susu na Karine Mokonzi alobelaki kaka makambo etali ba conflit ya rando oyo ezalaka na net te. Malobelaki pe ye ntango alobaka akozala enseignante alobaka ngo banda kala. En tout cas, nga pe nayebi alobaka ngo banda kala. Donc, elakisi azokoma penepene na yango. Mais bon, akoma penepene ya kozala enseignante, to akoma penepene te wana eza makambo ya nkolo. Ezali te ke embauche na société songolo. Ezali pe te makambo etali mokili oyo. Alors, ngai Papa Robo sikoyo lokola makambo nasalaka fo nasala yango me nasali te. Pourquoi? Ndenge nalobi mpo na message wana. Me sikoyo mpo nasala nakosala nini sikoyo? Non, kuna bobitungisa te ba idée ezali ebele. Nous sommes au courant de tout ce que vous avez dit sur nous. Mais on ne dit rien,
Pas parce qu'on est faible, parce qu'on s'en fout. Tu as compris? Mais problème inde, sikoyo soki na salite nazozela. Kaka bisika message wana ebimelaki. Nalobi te nazozela réunion oyo la baron nalobaki. Na la Chine bakokota réunion pona kolanda ndenge bemission ebandokende. Non. Wana pe nazozela ngo. Mais eloko nazotala na chez Mokonzi eloko nini ekolakisa. Na chez Mokonzi émission nini ekosalama. Donc yango nde penza etininga nasala émission moke. Pamba te nazwi penza temps natalaka bachaîne ebele te. Neti soko tuninga 2 mois oyo bachaîne bono tali chez Mokonzi. Alors na chez Mokonzi na bachaîne oyo tozotala susu te. Po nakoyeba réplique makambo kozongisa. Mais lokola si nasali émission na pesi bango kuna plan de paix, alors makambo seli nana eloko koloba na bango te. Naza pe na tina ya kinetala bango te. Sikoyo lelo natali nini? Natali Papi Gen tolobe la vie. Simanango na ke TikTok. Entre-temps, nazo serve chez Mokonzi. Même ba chaîne ya la baronne, ba chaîne ya la Chine, en tout cas, nazwi penza temps natalango. Nazwi temps natalango vraiment temps. Même tango na kotaka, na kotikaka parti mwa muke na kei. Nous sommes au courant de tout ce que vous avez dit sur nous. Mais on ne dit rien. Pas parce qu'on est faible, parce qu'on s'en fout. Tu as compris? Et ça te que na boyaka, na tala ba chaîne ya la Chine, non. Parce que ba chaîne ya la Chine, na komona de ya titre, na koko imaginer makambo bakoloba. Siko ngai na koko zala, na osala makambo mususu. To na bimaki. Donc na bebisi déjà temps ebele na makambo na sali na bisika na kei nanga moko na kati ya ndako. Donc temps oyo etikali moke eza ponga na sala émission pe na pona chaîne oyo na kotala pona zwa idée ya kosala émission. Po bo comprendre moke ndenge na kotaka ba chaîne ebele ya Chine te. À part kokota te, nalingaka pete nazoba idée. Po lokola nga nasalaka bémission. Soki na koti ba chaîne ebele ya Chine, nakozwa idée oya bango. Nakozwa idée kosala émission pa na bango. Ponga atuka kokota pona kotala bémission. Na kati la Chine, ekozala pona zoba idée. Na ba chaîne mususu pe ekozala pona zwa ba idée. Po fona tala makambo zoleka pona sala émission. Pona kokola mukate na sali émission kaka ndengwana na yeba eloko zoleka na mokili te. Pona yeba eloko zoleka fona kota réseaux sociaux. Sikoyo ba chaîne ya la Chine na yebi à peu près idéologie na bango. Donc soki na koti kuna na kozwa kaka o eza kuna. Donc bango pe si balobi yango. Nous sommes au courant de tout ce que vous avez dit sur nous. Mais on ne dit rien. Pas parce qu'on est faible, parce qu'on s'en fout. Tu as compris? Alors namonaka tina moko te.
yango wana sikoyo nakotaka mpenza te mpo tan eza te mpo na makambo mpe nalobi sikoyo baoyo na banda kokota nakoti mpe te lelo mpo si napesaki plan de paix nalakisi bandeko na biso makambo ekosala bango mpe bien alors sikoyo na kati ya la Chine dofo nazela kaka na chez mokonzi surtout nga mpe naza na curiosité mpo ntango nazozela natala émission na chez mokonzi ya sika soki nalobi nabandela oyo si natalaki en tout cas nakoyoka message interdit bakombo interdit idéologie interdit donc le passé mpo bocomprendre moke bien sûr makambo ebele mosusu eza kuna mpo émission na chez mokonzi eza neti ya ngai te na chez mokonzi émission ezwaka au moins ba 2 heures ba 3 heures 4 heures donc makambo ezalaka molai makambo so ezali sikoyo mpe moyen na trie eza te na bando yoka makambo ya molai na makambo oyo eya nango susu utile te yango wana ntango nazotalela chez mokonzi en tout cas nazotala émission nini ekosalama na chez mokonzi il y a 2 heures du temps 3 heures du temps 4 heures du temps donc makambo Karine mokonzi alobaki esalama donc nalingi nayoka naza mpe na curiosité à part koluka nazwa idée. Nous sommes au courant de tout ce que vous avez dit sur nous. Mais on ne dit rien. Pas parce qu'on est faible, parce qu'on s'en fout. Tu as compris? Ndenge makambo kokende. Donc, na chez mokonzi, nalingi tango nakomona président Tony Guerre akoloba nini. Nakomona Mboka Revino akoloba nini. Nakotala Nadine Mukendi, la plus intelligente, akoloba nini. Pe nakotala Yemoko Karine Mokonzi, la baronne, akoloba nini pendant 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps. Nayebi ke baza capable ya koloba. Wana problème eza te. Nayebi ke baza na ba idée ya makamba koloba. Wana problème eza te. Seko nde problème onga nalingi ngande na yoka yango. Ngande na mona yango. Ngai pe na landa yango. Donc nazwa quelque chose. Seko pe nazala ba idée nangi bele. Mais ekozala bien natala penza na chez mokonzi 2 heures du temps 3 heures du temps 4 heures du temps na yoki rien du tout botala ta bino moko nazokoka ni koprononce bino moko boyebi soki nini nazokoko prononce te. Nous sommes au courant de tout ce que vous avez dit sur nous. Mais on ne dit rien. Pas parce qu'on est faible, parce qu'on s'en fout. Tu as compris? C'est kopé na chez mokonzi. Tango na kolanda. Tango na okanga maboko. Naza sûr et certain. Atako kosola pamba. Na koyokango te. Pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Eza pasité, eza difficulté, surtout idango, malobango, et outi pa Karine Mokonzi, la baronne. Et bimi na chez Mokonzi.
ba commentaire, tout le monde est d'accord. Nkai na pesi proposition côté kuna ya paix. En tout cas, bateau ba d'accord na bateau batali ba libéré. Bon, na ndenge ya kotosa mibeko kolanda makambo la barona lobi mingi ba d'accord. Mais elobeli mususu ya plan, ya proposition, ya paix. En tout cas, dans la Chine, et ça na batu, bamoni neti na lekisi. Fale na tika bango na modèle na bango. Menka na ebitina na lobi bongo. Ndenge na zobengango, proposition ya plan ya la paix. Po kocha paix. Autrement dit, kimia. Awa pe na lobeli kimia. Kimia azalaka na toujours. Kimia akende pa imokote. Kakande asalaka so émission te. Kimia. Kimia payé. Osako luka kimia. Kimia ye. Bon, botika la malamu. Et ciao. Nous sommes au courant de tout ce que vous avez dit sur nous. Mais on ne dit rien. Pas parce qu'on est faible, parce qu'on s'en fout. Tu as compris? Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.